Il faut te payer en respect. Trop l'ingate que nous ba mission mo ba ya kaneti ba na ba langage moko boya bien te. Ils ont honoré musique na bisote. Alors tant que biso da moto sali ba parcours auprès ba général des FAO ba wera son ba bozi boziana to bi valeur ba artiste to bi valeur à musique à Congo. Donc musique à Congo ko koma na ki banditisme moko boité na langage. Tozo finga batuté, tozo calculer ma batu pété. Tola na biso pe ba complexité, muta sala succès ya ye, muta somba mituka mapango ya ye, muta voyagera na mapata ko dikota mapata susukuna, eza ye muta ko kende, donc biso sko awa politique ya la rara, total force na biso na total mama batute. Reproche, to conseil, soki muta pesi to lobby et comme a komi ko chrétien. Azoluka succès. A komi ko luka ba problème. Donc, tous un monde moko, tous un genre moko y a un comportement moko boyé entre nous les Congolais, entre nous les artistes congolais, il y a un bienté. Ngai na reproché batouté, nazo chrétien na pe batouté, mais dis-moi que au monde ndenge tous un boyé. Au pesingai, au tuninga motuna. Otuninga motuna na répondre directement mais ça na ba chroniqueur ils appellent ba collègue no mususu oyo bazali ke azo poser question na kabose ou bien artiste tel au lieu atuna sola mambo kabose ya ye na makambo ya musicien mususu amemela ngo kabose parce qu'on ngapena rolinga te ya lokolo ndiro zo titoyen nga lokolo zo mankenga ils ont toujours dénigré non ça nini na répondre na aider na sungo vite fait salanda tozoloko ta papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro. Merci, chers amis internautes qui nous suivent de partout. Donc, c'est bien moi, Adam Suluzolo, le monde Nzambe, par rapport à l'idéologie à Made in Congo. Donc, Adam Suluzolo, Nabino ya Congo, par rapport à Betelikaka, Tozo Luka, Tozo Talatala, pour nous informer bino ce qui se passe dans la culture Yamboka ya Congo. Donc, aujourd'hui, je reçois pour vous l'artiste et musicien, président Kabose Bolembi Yakobia, en pleine répétition à siège naïe et Sika. Bama solo tout donc caméra j'ai fondé donc naïende tokobeta déplacement oyo autu ko sala c'est d'état tokobeta masolo ya siège oyo sike puis tobeta masolo oyo ezana 4 studio oyo bazolambela biso parce que il raté après Biloka Boma après Zakala après et voici l'artiste Kabose Bolembi tozo solana par rapport kaka ya makambo Yakobia. Bonjour. Bonjour Adam Suluzolo, bonjour, salutations à l'internaute. On va jouer dans la minute oyo, vraiment on a plaisir à trop. Nena yambami lelo et pas Adam Suluzolo pour nambala sous ami balé après avoir talara touti matanga, touti la papa, touti kunda papa wemba talara donc tozara toujours na altitude wana et puis moral na zongi pena au zénithité talara to perdre l'école papa na biso azalai keno na kibomo inae boye tozalaki na sengo atako ba makambo ebele zangaka mais moto tango zomona envie bozara plaisir donc 40 jours na noté donc on moni toujours rendre toujours ba hommage donc roloba mingi pena ezata Adam Suluzolo plaisir ezanga ezape internautes. Merci. En pleine répétition, et Sika Oyo, après Matanga Papa Wemba, on reprend de ce qu'on activité Lelo. Donc, premier jour, il y a répétition, après Babakambo, tout les cas, impressionnant comment on a trouvé vraiment ces prisons. En tout cas, pour un rappel, donc, Nabandi, Bomonika a changé de décor. Tout allé na Kasavubu, ce que tu as commis na beau marché, Bobiga Bana Poto. Bon marché lingo lobani donc cadre moko quartier moko où ils allaient que non bon tendance ya mokili ya bato ya ba jeune homme ya ba chérie zalaka et lelo to comme na siège Sika na canal pe na
na canal ya sœur na biso Barbara Kanam donc Talarara donc tozo kabola ba jour sœur na biso ayambi biso kitoko tozali awa donc na bandi désormais chaque mardi et jeudi donc lokola tokomoko taskone elanga parce que ba moyo déjà elanga nabi que moi chaque dimanche peut tonoza na biso awa chaque mardi, chaque jeudi, nous en avons Adam Sulzolo déjà. Soyez les bien goya, soyez les bienvenus na yo déjà. Nous avons posé na fo ya mingi mingi a posé ba image. Nenge legelara a po barbecue pezalara awa. Donc voilà quoi. Merci Kabose Omemi orchestre na bon marché et c'est cadeau de Jangamo d'ata na moniango déjà nazari déjà flatté comme on a barbecue ça rolia comme la classe et puis public on a coutia vraiment ça public moko ya likolo quoi donc merci pour na yango et puis Kabose moi les solo kaka ya ndengo zala quitté otika biso quelques mois obetaki moi libanda Betela bisona les solo comment c'était passé koto kendaki et puis ezalaki ba concert na yo production to ezalaki kaka ba festival donc to ka vraiment na mulai na ngopa na yo moko en tout cas na banzi na lobelaki les solo oyo ya tourner to sali moi trop to ti tourner à 1 mois et 1 semaine na Zambie précisément à Lusaka. Et pas Tokendaki Tobimamboka depuis le 26 février. Et puis Tobandaki, première attaque, Zalaï Bongo na Lubumbashi. Donc Tobeta le 27 dans le 28 dans Lubumbashi, à Katanga. Et puis le 5 mars, Tokotaki Zambie pour se produire le 8 mars. Et puis Tobeti le 13, Tobeti le 11, et Tobimaki le 16 pour Totake deuxième province, à Lualaba parce que Katanga komi au Katanga, Lualaba, donc ceux qui sont na Lualaba, pas tomber 4 productions et toi aux Zonga. Vraiment tourner les guides très bien, il tourné Moko, produisé par le représentant Yaba Trace Africa, elle pays anglophone dans la Zambie et puis na Souké Chile, il y a là une pointe. Talara Zaralara et il y a un senga il y a même faux tout banda ba tourner nango. Alors il y a un moment tout bandi ba tourner nango na Zambie. Vraiment dame c'est l'équipe très bien. Na luka ki numéro na yo numéro do tara ba chombo ba leki nga chombo po ozala pena na liste poto kende na yo pour que tu aies la souple image banini mais na luka dame sazati au te voyager à Dubaï na regeta il faut mais pour monter vraiment tourner les qui toko tozongaki ba petit ba sepeli ba petit ba matière avion toute première fois ba sepeli vraiment et sengweza ya public vraiment en tout cas continuité ezali dengo monique pour na ko épingler ga dimi ba image ali ba tu ba moni ba image déjà les autres défilés na kin voilà quoi. À quel moment vous allez ni Kaboso bamonaki il y a longtemps après ba voyage à l'orchestre ndenge vous allez kuna mais bamonaki ko Kaboso na orchestre na ba yambaki ba petinde ni betana lisona. En tout cas à quel ezalaki d'abord bien Yami Balé biso toaki na doute parce que c'est la toute première fois que nous beta na Zambie. Nande nini eza premier pays oyo depuis to bandi depuis na bandi carrière musicale na ngai pona kende nango na kende kuna. Il est arrivé que tant que commis, Koko soit diminué Zalaki sur le plan que artiste a marqué Penza sur le plan bouloté dans Lusaka. Mais l'autre Salaki qui a accepté Bisso pour d'abord musique à Congo et s'implanta trop donc musique à Congo et Zali Kolo na pays anglophone surtout dans Lusaka. Et image d'abord ezalaki biso tokenda pe tobeta trop na Lusaka. À l'époque il y a Werason, à l'époque général de Fao. Donc image combo bazalaki mais boulot et accrochaki penza te. Donc vraiment et c'est nga qu'il faut que ça là campagne parce qu'avant tokenda to salaki campagne à 3 mois. Ça la campagne à 3 mois pour permettre que non ba to ba découvrir artiste nini asala nini na lekawa pe abeta nini. Yango ezalaki premier d'abord de voir Nabiso et puis bato ba comprendre le quoi pe balinga ndombolo balinga musique à Congo yango esala ki ba accepter biso et talara passage na sala au pré général de Fao et Yahweh Rasson vraiment et marquable à Zambien et Vatissa Monter déjà et sala musala na yango
et puis soko juste ozalaka ndenge yaki na vitesse donc yango esalaki non vraiment ke alai bien tobeta le 11 vraiment jango moko elobaki et puis tokobeta le 13 et tobeti le 15 le 16 tobimaki vraiment en tout cas tozalaki na difficulté te difficulté ezalaki na ngambo na biso mpo toyaki na mwa kobanga tomona neti kaka ondire tozala accepté te mais vraiment toyaki accepté vite fait vu que etalaka kaka lokola Zakalaha esalaki boulot nango et en plus nga mpe tellement l'artiste pèse lourd yango epesaki direct quoi. Merci Karine Manard, la beauté divine Karine Manard depuis London. Nabi que Kabosé Bolembi te fait plaisir tant aux hommes naïe bouillé vraiment aux autres c'est là donc namoni les sous belle valonné la moi na pota sika nakata Paris wana aux autres c'est là namoni les sous bibiche Longela depuis London tous en Kabosé tous sur la Kabosé au Kendaki na équipe moko qui costaud orchestre vraiment au complet retour bozongi bino parce que maramoto to koma omona ote ba misusu bayaki te ba misusu ndengo kinena bango bozongi ndene. Non en tout cas ba petit bazon hermo ba le micro bazali ba petit bazonga ina bango parce que botan ozo netika na Zambie na habiter le temps yego la rana en anglais yego za au moins temps pour musu tanto zo finga mabe tanto bana boule ba le kayo zo bater dans l'état ozwaka temps ya koyekolaka susu anglais ya koyekolaka nianja ya koyekolaka bemba baminoko nyonso to wana lotan ozotikala na Zambie vraiment désolé et puis bon temps oyo otikala mpe na Lubumbashi bon nayebi te eloko motu moko atikali ndenge na kini voilà donc vraiment baza tozongi na biso et puis parce que batourne eza ebele baboye bana ngola baolanda ngai nayebi ke tozala wana d'ici peu du temps na elanga awa. Et puis Ponte Noire, on avait une mission à la main à Ponton. Voilà, donc moi, je suis à maison moi trop. Donc voilà. Merci. Tout le monde solo. Il y a Mambo et Zoya. Batbao Zelanine après Zakala A. Ndenge utobini sa dejo kangaki wana pe to lo bango pe to tika lo bango te parce que atanga ikutu no lobite mais bino mona ba parler bozana ba biki Zakala A. Et quand on a vraiment après Zakala wana siko to zela sonine. En tout cas Adam Suluzolo tokoki koloba na noté. Omoni tozo sala faut ça l'attention. Faut ça l'attention. Tant ozo sala musala on a changé pena politique. Politique n'a changé dans le sens que ezana bato mususu bazake yana bato mususu bazake non bakomi koyebela makamba bato bien avant. Ah, zolinga bimiselo ko mombo ezana titre tel bakomi koyekola ngo tamba zoyekola ngo ekoma na ba jemoko boye po ebele banoko ebele basali ba fausse erreur banoko ebele basali erreur banoko ebele mususu olobaki pe moi trop mais na cadre bato bayebeli yo bayekoli yo tango kobimisa esimbi te donc c'est comme on biso to prudent. En plus, il faut que tu aies un nini to chaka. Ata lobby na yo. Ata eratarate siko phénomène ni nango sala ke kabo sa ratate. Phénomène ezaka monde okuti biso awa. Tozo finga batute, tozo calculer mamba batupete, to la na biso be ba complexité, muta sala succès ya ye, muta somba mituka mapango ya ye. Muta voyagera na mapata ko dikota mapata susukuna ezaye muta kokende donc biso sko awa politique ya la rara total force na biso na total la mama badute mais to se mesuraka na adversaire to travaillera selon défi tozotala bon noko nini oyo a suisika bose mutu noko nini oyo ningisi mboka siko tozo yekola e to sala jeune ni pas regarder mbata tata alala ozo comprendre to yekola ka bongo ne toza a to ba yeno to bana na campagne maboko makaku ezo ya maboko makaku po maboko makaku na bisayo Adams obike bimate bosutuka kizakala ha potolobeli maboko makaku mais to suti zakala ha siko to kolobate kangaka date na jour na heure to sa l'émission lelo na banzi titre
il y a plein de et tout ça la mikolo yokaka et togolo bango calamité d'ici peu de jours awa togolo ba titre parce que tout ça la attention mingi na ba titre tozo pesaka na ba misala na biso okotia titre moko boyo mona ebesi mobolo okotia titre moko zo comprendre ba noko ba oyekola titre wana ozo comprendre ce que zo tunanga prochain album prochain ilo ozolingo sala titre nango nini ce qu'on a on peut ce titre te poso na peut ce titre Adams ba oyekola ngo mona titre nango epesi peut ba biso vendre la biso te biso to écrasaka vision d'aigle donc yango monique na sens wana donc vraiment en tout cas ma solo est bien d'ici peu de temps toujours décoller parce que déjà Zarala un an déjà un an pas to bora yango na juin 2015 donc bientôt un an lingo koka il faut koka mais to sepeli pour déjà beti se tourner ezo linga ezo beti se peut pas tourner il y a trop donc yango monique non moi stopping ezali tout ça na boulot voilà tout ça na boulot kabose to na répétition to pe ba massa bazali to yo kata mo ba morceau moko boyeka o sala bango plaisir wana ata moi capella et ça la bien a capella obike to na titre mon bo to zo larguer mikolo yo ezana kati voici l'artiste titre nango kombo petit poussin ikara betelanga na petit poussin na habité soki rekei ah ouais kureke donc pour me groupe epé la galate donc kalaming était to larguer titre moko banzele balingango tellement trop d'ici peu de temps lingo banda rotation ne ba ilaka na ba vatisa monter et beta boyo gango za surprise Adams na tondi na ngate yoko misingate na tondi na ngate yoko misingate na tondi na ngate na botama richete pauvreté chebiso kolia komelezalaka komona mama chebiso kolia komelezalaka nango komona na mama donc chebiso biso botama ba pauvreté to bosama be ba riche pété mais en fait ata rolia na romela et bana omonana parce que ba yoga message wana vraiment c'est ma chanson préférée narata voici l'artiste vraiment na sepe ananze mwana nabeta ango la car et ça la bien donc moi je vous conseille le rôle la campagne ngozo banda bo tcha pena lito ina shawana don ngai Adam Suluzo na botama richete pauvreté mais atali panama ya lobo ezala nango donc comparer ngana ba ezala nango ndepe na komi ape na komi na mopepa nzambe donc voilà merci Yarobia poto sikoyo bazotala yo kabose ba monaki au mois de 3 jours moi une semaine ou mois au lobaki ba bi kabose koti ba polémique kabose zo reprocher ba tout na ba émission en fait aux a problème na nani vraiment parce que question na ba ki na tout na ngo aux a problème na nani et puis aux reprocher mutu wana nini te ba makambo Adams to ko lobelango penza te potala kaka toti matanga attention peneza okita fo moral ezala bien parce que makambo ya ba polémique wana ngana zala na kunate et en plus c'est parce que foot a raté et en plus ya ngote muto sala kina te ka disque ya ngote mais dis-moi que eza peuple congolais tous en a défaut moko reproche to conseil ce que muto apesi to lobby et comme a komi ko chrétien azoluka succès a komi ko luka ba problème donc tozana monde moko tozana genre moko ya ba comportement moko boye entre nous les Congolais entre nous les artistes congolais ya ndenga bien te ngai na reprocher batute nazo chrétien na pe batute mais dis-moi que omoni ndenge tozana boye opesi ngai otuninga motuna na répondre directement mais ça na ba chroniqueur ils appellent ba collègues no mosusu oyo bazali ke azo poser question na kabose ou bien artiste tel au lieu atuna sola makambo kabose ya yena makambo ya musicien mosusu amemela ngo kabose parce qu'on ngape na kolinga te ya lokolo ndiro zo titoyenga lokolo zo mankenga
eza neti ozo dénigre nga nakosala nini nakorépondre nakoyede nakosungo vite fait koyela nga bo meka boseli pare motu tel to motu tel boye na bate ezalaka bongo te ezalaka boye baexplication oyo nga napesi oyo nazopesa bato sikoyo bazozwango ndire nga naoluka baproblème nazo korègle bacompte na bato or que non parce que mo nde toza afo toloba liwa ya papa wimba fo interpeller biso baartiste na mambo ebele 15 jours mpe tokoda ye na biso moto aya na masolo world moto asalaki non lelo apesa gu na ndule moto oyo apistona moto aforma baidole ebele ye wana kufi bokaki monde alaki secoué monde aki secoué Adams. Alors biso toza bato mofo tosala musique na biso na calme nyonso na respect kopesa na ba valeur kopesa na ba respect koyebana yeno mwana mai oyo aosala férita musique ya Congo na kwe moko boy te a mérité respect a mérité musu ba valeur moko boy na ninga faute ozo comprendre donc moninga ka bosser principe na ngana désir na ngapé la kawana so na bige noté Adam Suzo asala ka boulot bien il faut qu'on dimaye appuyer akende liboso yonde en retour na yo ozala pe béni mais biso awa tona culture mo ya ko boyana entre nous ko boyana oza danger bato mususu o bazala er musu tanto po mokile chaka il faut créer le moko boye po zompan babiloko wana ko se mesuraka et ezalaka bien et elle bien loyalement mais ko yete na micro au dénigrer mabe. Alors place biso wakabo se tozali so totali ba valeur totali musique yango pe ngana uti Zambie natali valeur la musique na biso na Zambie Adams non faut to pesa en respect to linga te ke no ba mission mo ba ya kaneti ba na ba langage moko boya bien te ezo honorer musique na biso te. Alors tant que biso da moto sali ba parcours auprès ba général des FAO ba wera son ba bozi to bi valeur ba artiste to bi valeur la musique à Congo. Donc musique à Congo eko koma na ki banditisme moko boité na langage de place nga na exemple yo na ba lire wana to langage wana na osunga yo na ko aider yo pour comprendre que no te na ok bien te il faut na gende bien pour carrière na za molai voilà. Kabose Bulembi amanioli nde baloba na lingala amanioli yango na bokebi nyonso pona ko faire voir bino soki ba réaction les abongo eza par rapport ya donc bobeta nango na ndenge bozwaka te ozuyango ki otatone na bande na yo analyse belé non Kabose une autre question pourquoi toujours likambo mabele Kabose après voyage to avant sortir l'album ozonga na no likambo mabele babi Kabose sora ke boma te akenda kisantu ceux qui sont tout boma likambo mabele wana Kabose likambo mabele et loko nyoki nokozwa kuna te naza congolais origine nga d'abord ngona et puis naza originaire à Congo central donc ceux qui bazo bet sanga na kisantu bon maman na matadi eza mabete mais dis-moi qu'il faut reconnaître les sources. Zalaka va sortir l'album toi après voyage donc il y a eu Zalaka bon nga mingi na comprendre raté de bakolo na nga benga trop ce qui tolingi to boaka to tolingi to bima donc déjà c'est samedi nazo zonga na no secteur eza na site mo salami kuna benga ngombo la lodge ya ambassadeur itinérant Antoine Gonda donc asali yango na mboko nga na botama cadre mo bien propre. Donc ba mission congolais ba mission pa kin bazone beta trokuna donc ba penser pe na ngamo na mabele na gena déchiffrer samedi oyo ko banga ta Adams vraiment le voilà ba mi tuna ba question Kabose soki bo maté izalaka ka o ki santo akenda kozwaka nini ya ye balobi soki so bimi kende ya zonga kuna asolola na banani ezala nini vraiment zaka chaque voyage chaque album Kabose en production si ma production ezaka pona tout le bagage ezaka pona mbola loge non problème ezate Adams problème ezate ezaka juste musala nga musala na pona yango yo na se ya musala na ngai eza ne logote support ezaka art et puis na discipline nango ndenge ezokendele nango et puis le reste amaka mosusu wana bon
eza nango bamakambo et voilà quoi elo mosusu eza nango te boulot kaka boulot leo mosusu te. D'accord. Merci, président Phototikayo, parce qu'il faut appeler moi temps ou répéter des alaka message non vraiment dans la diaspora, ba fanatique na pour kalami to ke kuta bango kuna bazana été faut betana bango kuna na été des alaka message non ni koza nango pona o ba ko zala to ba ko tika no pona kabose. Message ezali naza artiste musicien congolais. Nasalaka art, nasalaka musala musote. Naza kabose, naza ni politicien, naza o moto ya boyete. D'abord, na minute oyo, naza ko kabola passe pe mawa na bandeko na biso ya Beni. Na Beni, toza take na Beni. Bandeko na biso vraiment baza na passe na Beni. Vraiment na yebike na internet, ba internaute o bazali na poto. Baza pe na bandeko na Beni. Donc il kama o ezu bandeko na biso ya Beni ya lokolo ezu kabose. Bandeko na nga na bike bokolanda émission oyo boyeba ke kabose aza na bino elongo. Mais Nzambe wa kila likolo na se akotika bino te. Aza na bino na mabota oyo pasi. Na ba internaute na roloba mosusu moi maloba to moi baeko kabose boye bonasenga te nga nazala politicien te nazala nde artiste musicien na servara public na ngai na bikeza liloba na lobi yango Pambata Adams na lobi yango Pambata ba internaute ba fongola matoyi ba yoka kenga kabose nazala politicien te nazala kaka artiste musicien bato bakanisela ngai o bazo kanisa wana te bato pe batika kolatisa nga elamba oyo ngai nalataka te o pe nakoki kolata pe te naza mpo na peuple naza artiste musicien nasoki kaka wana mingi oyebeza te basalutation na ngai ekei mbala mo na Paris epa peti na ngai Kaliboy na Blaise Mfumu na bosani te basalutation na ngai eke lisusu epa ya Igla Coiffe ikote mon ami perso Yoyebi et na bosani te René Labé na pointe Christelle Blanche basalutation ebele bongo sko nazongi na bele pa Yemei Pichumbombo tour de contrôle gentil homme petit nanga Mike Lova roi d'aspect de retour azongi déjà et puis na bosani te Paki Monantsele mabele mame basalutation na yango wana Pati Mbengani betume yongo là-bas maire de Lyon Chacho Dembela na Lyon na bosanité Rita Zango la japonaise de longues jambes Rita Zango na London Rebecca Toto Badiama ya bino yangwana bakala te tokomonana voilà en direct merci belé pour Adam Salzolo moi le yembo kaka tokabwa nango vraiment ça bien on a filmé. Okay, d'accord, merci, je crois ça est fini pour aujourd'hui. J'ai reçu pour vous l'artiste musicien Kabose Boulembi Yakobia Motonabilo Kaboma Zakalara par rapport à Zalakara. Merci à toi Tracy Mbelenga, la même magique et à Glody Diasuka. Merci na double L Loulou la Rose. Merci na Yulia Samba Panache, Karine Manard, la beauté divine, Flore Choumeya, la patrona, et puis Namoni Lisusu, Zola Koubiena, par rapport à Betelika, Zola Koubiena, 4 étoiles, Namoni Lisusu, Batunios tout au Bolingaranga, Mère Loris la Congolia, et Bouele, Namoni Lisusu, Amanda la Duchesse. Ah, Malolo, ma salutation à Ebele. Cyril Kin, Mfuma Forme, Simon Gimbangu Nabango, Files Mangoy, Yo Ebi Ferro Mangoy, Binos ma salutation à Bine Bele. Yes, Katiami, fille à Megan, et puis Namoni Lisusu, Nasi Waka, Salon Hop de London, Namoni Lisusu. Vous êtes tellement ébélé. Namoni Susu,
venanga Estache c'est que les nationalistes Joël Aflem maman na Jonathan Diata Bao batutu bosepeli na Adam Suluzolo ndezala kaka BBC Lungela Belva Londela mwana poto ya sika natiki pena Yakobia asala na pena ndezala kaka kwa après mission loyembo kwa ayo yo baninga bandeko boyoka inekomelinga ye boyoka boyoka lisapo na ngai nalinga renela be uta sezanela na bolingo bambula beleleka yanga na ye bolingo alibomara papa na Nansina Clara ah Adams merci merci Niclette Douma la fille propre. Merci, je crois que ça est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement. Restez branchés sur www.elengakongotv.com avec Adam Suluzolo Made in Congo. Téléchargez comme application Tresim Belenga Kaboseye Yotobeti Masolo Nezalara. Merci, allez. Yes, okay. Salanda tozoloko ta papier, elenge ya Congo. Glodidi asika, la mignonne. Hey, la mignonne. Tresim Belenga pro.